Fabrica ça bimisi 17h, 18h déjà qu'à la minute 19h, 1 million de vues. Banda musique congolaise c'est banda. Bébé Chandati, bébé Cho. Pour déjà voler tout temps à kuna, tout temps na ba pecha miki. Ça dit époque à bébé Chan. Ti bébé Cho. Banda musique et banda. 19h déjà, 1 million de vues. Baloba qui assis là. Babimisi mum, assis ici sauté. Ah balobi qui a sombi. Okoyoka ke non, famille ba Fabrica ça baleki na TV, bazo ba ke non kiss. Toza no kalaté. Pour na nini, pour azo salam alam. Babilo kota sema. Banane ba ça sexy. Na maman Ferré. Innocent. Fabrica. Point barre. Vous allez mon cause. Maman. Bonjour Mandati, bonjour partout, bonsoir Naba. Oh, nous surtout balandali sakuya, ça de pas à Ernin Borolanda émission. Oh, balandali sakuya la métis. Nous avons s'abonner massivement balobi Nuska TV et bien ça émission ba kaki. Donc des kaki mo so lingi beta minute parce que ande ba solta solo. Donc to panzama poki mukina ma motali o ezo le kana mikolo o ya mboka boto simba bon pe makambo ya ba générique ba oto boa ka mikolo o to monaki vendredi passé le King Fali Poupa auto message générique na e bon o kabu ya pesi makambo. Côté pe mustomoni dimanche Fabrica maestro patikali simate abisi clip ya mupe otobina clip nango script mabizo qualité ya humain joana ya clip wana en tout cas félicitations maestro Fabrica to kutabona bogar de la presse mutaloba toujours ba vérité ya bangane ka nzambe na l'état na nzala so ezo yenda bangaka. Bonjour bogar de la presse. Bonjour madame grande sœur, bonjour na batutu bazota la biso, bonjour mingi na bana mboka tu oyo bazo sala keno mboke ke liboso. Na pesi ba bonjour te na bato oyo bakanga ki Vital Kamerhe la kanyengenje ba condamné na prison batombi biloko kuna. Batombi biloko. Oui mona na este kuna bona nini bokange Vital bokange wakati le 20 ans pour nini ale. Babando sala mubulu bande kuna nga baluba kuna babomi bango dégâts. OK soko otali pe bien batum susu pe bazana kasai kuna na ebité moyen to lo bango ezate mais moi je ne veux plus ba débat wana toza bandeko toza ba congolais nga naza muluba neti nga naza 50 muluba 50 naza mungala. Ne na raboyi. Mais tellement que nazo chance à coller la que pas ba mère na biso. Mais en réalité te kan nga naza mutakana nga. Donc nga naza mutakana. Mais père na biso, hein? On masuwa. Na ra par avion. Nga na wa par masuwa ça de nga naza mboka tie monte mboka tie mongo boyo. Moi je suis développé. OK. Naza plus que ba journaliste mususu o lelo monaka. Nga na bino bazo ko pakola ka ba mon vote. Na confinement bazo pakola ba mon vote. C'est du naturel. Nga naza famille mona ba jibe yo zo mona ande. Yo mona rajibe ndenga azate. Nga mère na biso aza mwena ndemba. Père na biso ndaza mungala na yeba ko to ekolo te. Zeme ko taka. Mulu wa mboza développer onti le tonalité ne change aka. Oh maman, na lobe innocent soko binisa bato atongo midi poka yebi lingala. Baye malingala pena baye mba pena innocent. Toza na temps wana te. Jésus-Christ kutanga te ya te pe na français te. Eza interprétation. Eza na mnoko mboka na bango te la. Mais na kinawa et comme bien aimé dans baye biso que Jésus-Christ até na lingala. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ça, et où il faut pas bandoter à mon co, Jésus a été. Et ça peut important. Message indé, il faut les cas. Les loyaux, on a fier, qu'on a un ndeng na zolo baboui. Pour ebela ko loba nandenga linga la bien, ça monotonie trop. Monotonie de parler, tout ça, ya baki yanke, ça propreté. Boye kitoko. Toko lobela na biso mamamboka. Voilà muluba ouais, ya par avion, vous a déjà développé. O lobani nande bakati pressé ya King ya Vital Kamerhe nande ba confisquer bilone nyonso mon message. Mon message ezaka que en tout cas était ngai. Soki peut-être oyiba ponga na travailler pe na batigo tout ça. Ki moye binde facile. En tout cas était nga. Et dans ça fait comment on a dirika bakanye 20 ans de travaux forcés. De ce comment peut-être na zéro autant on a boulevard be autant pe na Vital azo kombola le pena na boulevard ko boya te po eza travaux forcés. Votre travaux fonction ba pesi na boulevard. Ba ko longola yepe même kuna na prison aye ko kombola na ni eza travaux forcés. Do ete inga. Ako longola yepe ba nye, ako pe pa na ba match. Donc eza ba biloko ebele na prison. Mais ndenge justice sali musali na yango, to moni ba to INC ba lobi ete ba ko sa pe recours na bango. Soki ba kondima yango après ba kende liboso et puis sur mona mba azamo na mboka. Vital Kamerhe c'est un véritable Kinois et puis azamo na Congo. Kokanga Kamerhe ezapé solution te. Ko condamner pe Kamerhe ezapé solution te. Faut botter la petit peuple. Tu sais qu'au ville na ba fongolité. Nous attendons que les autorités passent à la télé pour dire un mot ba fongola ville.
bafongola commande babaka ezo komi ko multiplier kaka ezo bakisama soko bakisama oyo moniango mais totaka na batele nde baba kezalaki boye komi boye makambo ya tvt toza na terrain les ballons se jouent sur le terrain et non dans les gardins toza na terrain av ngano tomonaki bazoyiba babibembe kuna bazoteka yango yo monaki yango moliere ezoloba eloba te mama ebola eza biso omoi na mboko toza na moma ya elanga elanga ekonda épidémie ebola tokofi bafongola ville bato babanda misala na bango normal. Voilà, tu as occupé message balobi pasteur na biso avec mukuna ba osambisa le 25 ozo penser déjà nini pour la justice déjà si bakataki déjà ministère public elobaki 20 ans 20 ans pour na wana ba rumeur déjà ministère public a proposé et tikali ba publier yango na justice te ya tant mukuna pe ba no lia pe ayebaki ngai te état de droit bolukaki yango en tout cas yo ngana to monaki te kabiji omonaki yango te donc yebisanga atako montage yango mukuna za mwana mboka komba bandaki nango eza bien je suis toujours derrière mukuna que la justice soit faite soit que non pas condamné justice est sali musala nango parce que moi je soutiens d'abord les actions des chefs de l'État et yango ngana zo soutenir yango en tout cas Fati muku antombolo nazo soutenir na ba action naï. Donc, tout ça, d'abord, il y a d'abord affaire individuelle. Et les autres, la maramba l'État. Si bakati, bakena bakor, moi, je suis un sololi, et que les gens sont normal. Batika koko c'est l'andé, l'État, tout ça. Les 25, ils appellent Moussikat. Bakos c'est la rappel Mikolote. Allons-y seulement. Total la soga kobika, gloire à Dieu. Soga kobika te. Ah, président ça gaillard nanu. Ezana nous kuna donc ako kende pas ke avandi. Congo ils continuer toujours ba passer pe asika bazo botama neti ba biso boy photos za ba passer mais to boy escroquerie ya que non bien aimé dans les seigneurs des madide tout ça yo te yani hein côté yo kasani côté mobima yango côté ya te. Voilà, merci beaucoup okolobani lelo to moni mamozo inde la vie na yo vient opender à 4 c'est le scram akomo finga presque partout mingi pas ba chroniqueuse na ba chroniqueur ba komo finga pour la ba dur oh ya loba qui pour na vie na mandat chance et celle que ba chroniqueur na ba chroniqueuse musupe ba komo finga et ala ba tebele ba kana musala chronique pour bana luka ba mibala poto pour ba pakola ba choko ba la pakola mon vote est-ce que d'abord chroniqueuse c'est ça aussi la question il faut se poser donc à part nanu au salaire nini pour chronique yo ah ça bien on a ligablo non na coin donc ce qui est peut-être na YouTube les lo ba ko kanga mais ozo coach sana mais yo ça la nini donc à part nanu ko ça la chronique donc oza fait ya boîte c'est-à-dire koye les katé kasele les katé donc moi je n'encourage pas ces gens là o bazo les kana TV ba chroniqueuse pour na ko finga mutu net ba musicien mboka na biso ba musicien baza ba ambassadeur de la paix oyo bazo tombola République démocratique du Congo c'est pas la pétende ya pas manka vie mandat chance maman na lobby yanga nini maintenant bango wana nanu baza ba musicien mandat chante c'est un vieux c'est le scam c'est un vieux et puis c'est le waza idéologiste keba c'est le comment on est bon côté a Zambia kaya ko saka na bilamba na nini ba fashion wana mutu ya na nzasele kolega na TV ko finga mutu net sele yo mutu abinisa bino na ko mutu moko bwa sala nan ba œuvre nan otepe micro c'est le bana bazo finga na ko tanda ta $1000 alali bango oh ba tout bazo finga c'est le wana na sasa ba bana nan wapi po photo ye banano po yo po yebino batango te yo mutu tanga na bango te les gens qui passent à la télé pour insulter d'abord les gens il les résout d'où parce que ngana zamona banda c'est le zamona banda les sika idéologie wenge banda nan siko bango bazo finga au moins po bazo finga pe boy avant la wapi na bon marché otali pe boy na po aza lesbienne na mo ya zamwa c'est ben oui il faut le dire est-ce que nous sommes dans le moment d'or il faut passer à la télé pour insulter quelqu'un mutunet c'est le avant na miki la soko lia ne ba bifete mali la poto dozo finga c'est le c'est pas bon bazo lukande bacha bangoka mais quand ngopé et comme apeke ayo zo luka bacha oka mais ke ba okoma ke pour rien c'est le oza musicien mboka oyo ba chroniqueuse baza ba musicien baza ba chroniqueuse ya mboka oyo toza na bomoko totika nde komikangisa na ba musicien journaliste n'est pas n'importe qui oh lelo journaliste akoma net soki nde nini
bakangaka ye na maboko tout ça c'est pas bon biso tozana pour accompagner d'abord vision ya ba musicien ba keliboso et non pour critiquer le musicien ah biso tozo critiquer ba Céléo ba Fally banane est-ce que vous imaginez que non ce sont nos frères Fabregas wana zande ko na biso depuis kazande ko na biso baza bande ko na biso fo biso nde to appuyer bango mais au moins un musicien journaliste azo vendre na kit azo attend faire rigola tilapia Fabregas matokolo kinga est-ce que c'est normal et puis na ba colochen oyo bazo tia bato po ba finga bato c'est le moment pour prendre acte parce que ba chaîne na bino etala makali sous terre ah c'est vrai que YouTube a commis ko reconnaître bato na ko finga bato ah monotonie a ko finga au mona bango lisusu c'est ba silate nous sommes dans le moment dont travaillons seulement botika ko finga bato ce n'est pas bon. Voilà, merci beaucoup pour de la presse. Tout le monde a fait que la Justinienne, c'est bon acoustique et c'est comme c'est la musique tout le monde c'est basé sur ça là acoustique. Mais au moins on a préféré go là acoustique et bêtise na ciment. Et ça acoustique n'est marqué parce que la musique peut la bête acoustique. Deuxième acoustique c'est Karine Mokozi. Bon côté à Kabo Sebile le oh bon à Sali bon à interpréter ba ndeko na biso nyoto ba musicien au baza bon en vie. Maman. Deuxième acoustique c'est Karine. Il y a les bosses à faire, il y a Facebook app, il y a les mi balé za Karine. Point barre. Oh, on est à acoustique. Tu vas pas ça rabiner. Et ça acoustique, on est à commoni. Tu vas pas commoni. So le baiser acoustique, c'est à commoni. Playback. Playback. Regarde. Yamde la bon. Oh, et bon playback est andé. Yo zo boulé. Regardez ba beti, nyote za ba playback. Maman. Capo Juno pas beti. C'est qui? Yebi Capo Juno le bogarte. C'est qui? Ah, ta maison mais. Ah, na yebi été. Na yebi été. Il est qui dans ce pays? C'est un musicien. Il y a Wapi. Ayembaning. Ah. Donc, bino bolimbo kumisa ba musicien tonde. Mutuni no time émission. Natani batu babeti ba kusika eza Tade, eza Capo Juno le boga, eza vient abiso Kabo Sebile. Oyebi ke batu wana otangi wana bazana promotion Fabregas. Balaka ba musicien te batu ebele ba simbelaka bangenga batu. Ericha Bima, Fabregas Abima, déplique Abima. Mais bango basala ani. Wapi Abima ti? Ouais. Musique ni boni ko bébé c'est mieux bo. À propos de la presse, par rapport à bato baloba pour na ba vie wana. Bato baganga pour na mambetali ba vie to moni susu awa. Acoustique ezo continuer toujours ka konanger. Mais les padres de ABT qui acoustique to qui sont beta du soum. Souvent te kezo commencer comme si trop. Ba obela mutu. Weza musique à mukanda, musique à confinement. Yo mona honte. Tokotike la mutu tante. Bopota na barumba kuna ya bino bobeta ya bana maternelle. Yoka rumba nanu. Tala. Tozana ba musicien bazo sala succès et ebani. Kotangela kanga batu mususu te babilo kota sema. Banane ba ça succès. Na mama o. Ferré. Innocent. Fabregas. Point barre. Vous allez m'en Maman, etalinga te. Vous allez m'en tenir Ferré, Fabregas, Innocent, bon fallait au tewa. Maman, pardon, ba propos eza ngai. Soyez clair, toi qui es sur YouTube, total anan. Fabregas a mis 17h, 18h déjà qu'à la minute, 19h, 1 million de vues. Banda musique congolaise, banda. Bébé Chandati, bébé Ncho. Pour déjà, vous êtes autant à Kuna, tout en a bapecha miki. Ça dit, époque à bébé Chan, ti bébé Ncho. Banda musique et banda. 19h déjà, 1 million de vues. Il y a quoi ça renate? C'est ça aussi la question. Est-ce que Fabregas n'a pas un objectif? À son budget privé, puisqu'il est star. À son budget privé, à son mapango, à la moutou, oh, le lot sont référence. À quand matamora que nous sommes à un nombre de vues. Et après, je ne pense pas. Et ça le kuta, oh, yo batu balingi bacha. Moi na batu akobeta musique na ye. Balobaki asila. Babimisi mump, asili isusu te. Ah, balobiki asombi. Okoyoka ke non, famille a Fabregas baleki na TV, bazo ba ke non kisi. Toza no kalate. Po na nini? Po azo sala musala malamu. Bakoloba ke azana kisi. Ah, ngana yebi Congolais ndenga alaka. Mais ba misi baza pika na kisi. Omoni? Ya ona yebi soke abimisi okoyoka ke azana kisi mama nanga. Mais tant on obi ke likambo Fabregas 19h du temps ça dit 1 million de vues mais fallait pour papa qui générique qui ne tozo nanger déjà. Pardon. Mais toi peut-être ma solo que il y a ba clip oh yo. OK ne ma solo na yango te.
yango te même bato bazotala biso na poto bakokama mabe parce que tozokende na musique ya mokanda YouTube Fabregas abimisi 19h esali ata un jour te abeti déjà kala mingi te ba 800 ba 900 po biso toza na YouTube nakokota mpe natali mpe Fally dia sala 1 million mama ya wapi boni boyoko yo talent te na YouTube 1 million combien de jours on est na programme à jour air nanu nga naza po air nanu komemanga mpe na ba polémique te vie wana baza ba vie moko boye baza ba modèle Fally aza modèle tika komemanga na ba polémique c'est un vieux oh lelo afongola musique na mikili ozo comprendre afongola musique na mikili en tout cas banda kutu musique tala combattant boyaki dikap mutabeta musique c'est un vieux en tout cas félicitations na Kabuya wa salim musala malamu en tout cas allo téléphone tokos komemanga na ba polémique te mais autant bi félicitations na Kabuya est-ce que kanyidi ya moi eloko Kabuya beti mikolo oui oui les années makambo kala Kabuya kipakate se le passé yo makambo oh mulezo beta likolo ezo paza ba koko balamu koko azolala koko kindo kitoni nyo wana Kabuya Fally la face ozo comprendre la face nesi oh mulezo beta likolo ezo paza ba koko balamu koko azolala koko kindo kitoni nyo yo non Kabuya makambo voilà merci beaucoup vraiment olobani pour notre sotali côté au clip il y a Fally pour parler King côté au Fabregas maestro juste pour boire qui quand à 2 jours à Pamba ba qualité ba clip on a commenté pour na ça les lino ba clip wana na ba son Fabregas d'abord il a fait une chose moi-même je vais l'appeler tout de suite ce soir pour lui dire que monsieur en tout cas c'est du jamais vu du jamais vu tala ba américain wana tala yo monte que ça film américain biloko bongo to mona kango na ba vanda nga pelo ko comme ça ngwana ko mona ba américain wana na ba moto ko bima Fabregas obimisi combien nanu comment nanu mundele nanu bongo tata j'ai bela ça ba film porno soki nini o côté na clip au PC comme ça dire que Fabregas ça na mbongo OK lelo yo mutale kasus na TV ta ba ke Fabregas o ngani za bona za patron de tous les musiciens congolais azati oh bazali banane Fally pour pas Fabregas fait rigolo na moni pas patron tala et bon mi c'est toi baza pas patron Fabregas avant dans ma campagne batutu bayebi faire avant dans na bovan batutu bayebi papa Wemba avant de voir dans ma campagne Fally pe batutu bayebi acteur c'est déjà connu ce que balobi wat pour le battre mais c'est un vieux oh hasard responsable je comprends comme on a pas polémique ah mais on a pas polémique tu as besoin de reconnaître tout le monde je reconnais toujours les gens qui font de bon travail mais quand bosso ça musala madame on reconnaître été depuis où ta bête acoustique tiens faire bête pas bête balanda na kiti mamni nozolo batanga ba acoustique et puis interpréter ba vient na biso ni on tout bazar saline ko interpréter ba tout c'est quoi et puis PC ba vient makasi vini sia vie eze pa ndombolini eza yaye bébé tu as na kutu ba compte YouTube ba asali 1 million de vues to mona yo boye OK ko tia on ne pas ndombolini déplorable basaba na mboka union fait la force to simbana to kende liboso eza biso na biso ba congolais nazo senga ka grâce mbiza en tout cas makambo etali yo nante po roga nanu abetaka musique ata bichingo bila pamba ekatisa ka yaka awati mais bango babina ka biso banda pe na musique pe africain natika komona pe musicien matama munene bongo te busku ya roga nino finga na yebisaki bango na kolela Loris la congolaise te po aza congolaise ngambo abebisa ba jeune garçon fille o bakenda poto yo monaki te mwana mwasi akei poto boye ya kokamata Loris akamati ye akaya te misie kuna vitrine yango parfum yango banda kindumba musala na bango puisque azaki na bolingo te nga na mona nyar ya kokobar na biso na yebisaka yo wangu na mona mutakala ya kokobar na biso nyar na ye balakisa na modière esalanga somo mais tokotika bango kaka boye te grâce mbizi makambo etali yo te uya grâce mbizi akoti makambo ngo afingaka bamisien congolais po biso tozoloba na bango yo po finga roga ben normalement na place tofinga bandeko na biso bacongolaise ya kisasa bacongolais ya kini fo tofinga bango nani puisque baza banguna na biso oyo bazosala malamu baza bandeko na biso mais bato bazofinga seleo aza mwana mboka mais tomoni mpe mikolo glo olangi azoposte grâce mbizi mingi na mwana ya mwasi comme si pena contact eza sava tokos nalobi wana aza vendeuse ya nyampuli aza nani vendeuse ya nyampuli ero oyo ozoposte moto oza
na clandestination. Au moins place à Zate. Aéro Grèce. Oteka banyampuli ozobuli sans autre. Zonga wambongo ezate ovanda ata na paka juma. On a paka juma pesa 3000 francs. Bachelo bougie. Bloc confinement yango. Bloc confinement. Ya lelo ya sika. Tout ça moment té oya makambo. Mboka na biso comme bien, musique na biso ezongi sika to banoluka. Mais na confinement au banani vraiment appelé ce sentiment ya ndoulé malgré tout ça ba parler ba nepela ba la musi pena ba tout mémoire makasi. Faire. À part faire. Ça ngata 3. Ah. Na moment confinement faire rigoler le padre, Fally pour pas décaper la merveille. En tout cas Fabregas a autre bimisa. Ah OK. Fabregas a autre bimisa. Ya Fabregas c'est bimilo bit. O lo bani pona makambo etali inosa balumbe na concours to benga concours ba vote ezoleka. Ah inosa balumbe félicitations moi na mboka. Mais bon voter été. Bogarde de la presse déjà. C'est na voter ke. O lo bani pona ba congolais so ba voter. Congolais na batikalité bo voter. Bo tse ko voter moto batindi bino bo voter soki ni non. Kaya pas za mwana mboka. Ya wa. Et pas na ba on a kisasa wa. Na sala banquette oyeba. Maman, koyebisa makambo na te. Ya yebi mbongo toleka na kisasa. Ni non et pas na bango wapi na kisasa awa nanu. Bakosa kabino pona kombo to neni. Voilà, merci beaucoup à Bogard de la presse. Ba moto zo le kamikolo. Omoni komba Benzema soka kebo alobi naza congolais bato koloba naza congolais. Ni non soki ni non soko aza congolais te. Bo voter innocent akende liboso aza mwana mboka ana eloko ana kisasa nanu. Photo ta nanu intérêt à kisasa nanu. Yeso ka zui akozwa ngo pona bato mo ba canadien ba nani kuna. Etale ba congolais nani. Bogard de bazo ba keno ba voter nino. Etali ngata ngana voter na nga innocent. Iso na voter innocent. Moi sina nga voter innocent. Moi na nga ipo aza ba biloko na te mena ko salile butu a voter innocent. Pour voter zo continuer. Même na ba Instagram ezo voter mena. Il faut voter net, tout le monde va faire Fabregas, va plutôt voter innocent, va faire rigoler. Va te belé, va voter innocent. Mais quand tu as voilà, merci beaucoup. Tu reviens presque à la fin de l'émission. On a vu surtout dans cette autre motuna oyo. Il n'y a pas besoin de mounia pala moi ça pembe. Bilo ko zo le kana entre Grace Tembo, Ken Pianeza buzz. Oh, yo za non. Chroniqueur bi hotel ndeni. Na yebi bango te. Yo ba internet okuta bango. Ko ba internet ça dit quoi? Yo okuta bango. Ngai fona yeba kaka bango. Pour yeba te pourquoi? Ah. Maman, na yebi bango te. Soki nani olobe? Grace Tembo, Ken Piana. Basali nini? Moi te zo pela entre bango mi balé. Ah ouais la ni. Eza ba base, bana poto. Et a ba base. Et j'ai dit, je le confirme encore une fois de plus dans le micro. Nous ne sommes pas dans le moment dont il y a quoi ça la baisse. Bon, qui est en terrain. Bah, quand on a en prison, c'est ce que nous voulons. Passer à la télé, insulter les gens. Et ça va baisse. Bah, toi, on a des amoussalés na bango, bah, ça la baisse. Bito tozo le belamboka. Warrior, bazali bazo le belabatu na bango. Les gladiatoire ya fait rigoler. Parce qu'on a besoin de le faire rigoler. Polémique est à loyal, mais Makamba, oh grâce. Quand on le banque est à base, on besoin de caper entre bassiennes danseuses et combat publié par Mitakala, tu vas mona. Et ça peut caper. Danseuses, bazarabandumba bandakala. Boye bango lelo, ce sont des pits. Batandaganya, pamba so bakei ko beta concert kuna yebite. Tous les danseurs congolais. Soka qui peut-être bakei ko beta le monde na Cameroun. Akende oteka nyar ne kuna tout ça. Ba isoki. Ba bana. On a que nous le verrons à danser. Yo, moi de la fin de Bibisa, soki Bibisa, soki nani, soki Bibisa bazana nanani oyo pardon. Nani? Jani Losako. C'est qui? Babina wapi nani? Bibisa bina pa wera yo éviter. Ah. Abina pe soupa kofi. Et après carrière nous anine. Après Janine Masango so Masango nani. Ndé nani? Sangalinda pas Zaliba beauté. Véritable danseuse. Oh yonga lelo nandimaka. Ezam moi ça papi kakol. Linda Mondele. Avant d'ici les balles kitoko omoni makambu tout pepele. Yena mobali na. Mais bino bozo ko sambria kana d'abord. Ah biso tozo ko tala mitakala na bino. Bana ba ko sala campagne na malamu po bala bino na mboka. Poneti alina wana. Mutakala na yesu to mona ngo ndenge za gurbe matakita ngomba mangenge. Siko yebesanga. Nous ne sommes pas le moment ya ko sala makambu to ko telema.
pour kanda émission na ngambe yo télémission le baneka ke ngane na libéré yo ba dédicace na batu na yo ba dédicace na matika son casse Ligue des Champions on a vient na biso mutabaneka ya Ligue des Champions pourquoi nazo benga Ligue des Champions pour aza escalier mutu ayaka na idéologie oyo pendant que batu bazo simbela ba journaliste mususu ba sac mati déjà bando prier déjà na internet motema munene na ya sali lelo ba bogar to bimo lelo ba o bato tangi ba ken ba nana ba donc matika son casse merci beaucoup na bato tout ya Christian de Cornes papa S papa social merci beaucoup na plutôt local la référence de Kampala Chico Smith Lasconi Mbunza le du padre merci beaucoup na mon vieux Jekoko Mulumba soso pema bana Kingabwa merci beaucoup na général fils Nkelele ya dadango bana le patriarche ba ya visa ponda merci beaucoup na Mark House Kim Jong premier marcation Mark House dans bateaux ensemble merci beaucoup na Jiré Zamba merci beaucoup na bureau tout mobima fait rigola on a bosanaki Chantal Bola maman paradis maman Ngeso Chimène Kiala Bakialos Josiane Mundele merci beaucoup na bateau tout bion m'a fait rigola Claude Lukebako nous l'homme de jugement merci beaucoup na Berado Prince des Amunda mon vieux Berado merci beaucoup na Onos Limbambe les prix Nobel de la SAP merci beaucoup na Solange Tangasol nani na ebiete nana liambo oneti merci beaucoup na Chico Simisi balobi mokonzi na biso Dani Muzombo na le Grenoble Dani Muzombo la Grenoble merci beaucoup na Lasconi Mbunza merci beaucoup na yo Boga de la presse pardon Totebi Kaina bagra merci Begonya Mnyampala Blanche Mnyampala Renate Amis Motema ya Pavis Boma te na moni atteindre l'émission de Ngabote liste mbima beaucoup merci beaucoup Boga de la presse tukutani à la prochaine merci beaucoup na Patrick ah pardon merci beaucoup na Patrick Engambe ya mère avec solution nan kuma papa na mère na père et koki bon vraiment Renate Amis Motema Pavis Mboma babo s'abonner massivement Nouchka TV à la prochaine bye.